po mobala lingi ya bato na moso abomi ebongo soki obongo ba oloba mobala na pa otika ne peka na mosa olinga pe su mususu oboma pe su mususu otika pe su mususu na te finalement obando tamo na makila bato tisuka bato bosa tubel comme makila yo to makila mo boza konsa bomi mutu pona mobali vraiment na boma na kande ko na pona mobali pourquoi soit mobile mona ki makamisa ki ma elengi te nga préféré Evelyne Congo Température TV. non alinga mbala mutute nana linga mobala mutute moi si mobile etonga yaka ko prochain mois si to yeba te ki aza mobala mutu au moins ba lakisa lopete Congo Température TV. to respecter mort to respecter vraiment ba wei to pesa ba wei respect na bango na mitu azate ba discussion ba débat wana bote ende ba biso bo benga ba biso bo pesa biso ne ba conseil mama au moins au lieu bokendo ko finga na ba commentaire au lieu bonda ko finga bo le kana bo ko finga na musana ya bebi bo le kapa na biso oui bisa ande ba biso ma chérie au moins comme nende ko belite comme la yo mais ka ko changer c'est pas de qui attend au fingi au yo kana été ato fingi au mono te Congo Température TV. ouais ça les a vu naie les an époque naie nzamba sungi molimo ne pe manakimia tout tika ko finga Congo Température TV. Evelyne sur avec ma bé envers yo c'est pas dire qu'avec ma bé na batunianso peut-être pas na Evelyne na mona Evelyne ma bé na mona film moro bien Congo Température TV. sur apporter ça makam les a personné ça vie privé naie apporter tika mo atiki mo ne ya 5 ans mon ciel ya mo atiki mo ne ya 5 ans azamo bulu te azala ndumba te alinga mobala bato Congo Température TV. voilà bandeko botika ko salir kombo ya Evelyne Kamo Lopez c'était notre sœur même babi mutunyo ça sera parfait te hein tout le rappel vérité mutunyo ça sera ba défaut na ye azapi na ba qualité na ye mon natie botalelanga Congo Température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température et yena mo pepa sika ya tobina Congo Température et yena mo pepa sika. Voilà, bonjour et bonsoir, ça dépend ya Air Bozolanda biso en direct à Congo Température à Air Bozolanda Dorcas Boloko ko moi sambinga ya na bino leki na bino mwana na bino muto bino bolingara mingi vraiment bo sepelaka na bozora temps ya rotala ye bozora temps ya rotikela ngai occasion ya rokota na banda ku na bino ba abonner tout ya Congo Température et puis Air nazo mona boza ko s'abonner et à cause la ngai lenge c'est pour ça makasi bo s'abonner car monde to yokana ki to kendaka bongo to roza pe ba résultat ya bien en direct à Congo Température. Merci à na ba fay nanga e batu nyoso balinga Dorcas Boloko kona ba balinga ngate ba merci na bino puis ba mbote na bino na moni famille morezara na Paris wana ba lobi wana ba fanatique numéro 1 à Dorcas Boloko ko papa Gilbert Ndongala na maman Rosie Sitana Anaïs Ndongala ba bien za munene le roi nga ba mbote ne sikozali. Un grand merci à papa Bovic Massoa des prix suisse et merci à Lambert Kouka de Paris, merci à Yaouli Moucheni, le code mondial, merci à Igor Mitumote, Denise et Fabiano. Voilà, bandeko, minga rolobezate parce que invité Aza déjà liboso nanga. Ba on a bois kaka, puis na ko boire boroyo kaka ba kombo na bune longwe na ngote za ngona. Donc ba Guilhem Paka display en couleur, ba maman Florence Neki na Mawete, ba lobi la maman d'Exaucé depuis Lyon moi si Nzambe, maman azo solo la bien vraiment maman na lela yo fort. Yaya ba ta papi Neki na porte-monnaie de Dieu na Katalio, ba mbote na voilà, je suis pas seule, je suis avec ma vie aussi. Oyo wapi Mikolo, todo luka to pese moi kombo morobo ya.
oyo correspondre na ye na elongi na ye na taille na ye na makambo ça asalaka tout ça pour ma vie kosi moi si nzambe oyo wapi tozoko analyser bazobengi mikolo analyste kaka ni balobaka tout ça pour oyo wapi tozoko analyser ma vie kosi bonjour. Bonjour Dorcas, moi c'est Nchwambe, moi c'est Mbwenga. Lokola yo moko. Bonjour na babonné. Bonjour na babonné, surtout au Congo température balingara Dorcas ming bolingara pe ma vie ming bolingara pe chaîne biso ming donc bambote na bino ska bozali. Voilà, babonné tout ya Congo température, je suis avec ma vie aussi. Muto bozo tourne beaucoup mi ko obligé maman Rosette à zoyer na chaîne hier avant la musala na ye à part ce travail o ya ka ko assister biso awa avant la musala na mususu oyo asalaka. Un grand merci à Doms Olimba tozane awa ko assister biso na mission lelo na moni merci Mboyo au perso la na musika bambotone sikozali Salomo Biber le King mobala bakike belé bambotone sikoza. Voilà ma vie aussi to bandana directement makamuna biso eza koleka bongo et pas bandi ko na biso ba comédien au wapi to moni que des autres salamaki dimanche passé na réunion au basalaki bazo wolela esiko kolia kokuya kolela dadi wapi ba ko exposer bemba dadi ba misusu balobi imka ba misusu balobi stade ba misusu donc mbinga côté que tu peux dire quoi pour na ba comédien au moins des autres salamaki na réunion. Oui, n'est na des autres salamaki pendant vraiment na morgo quand on a sonné au lieu to na ninga to kufeli ndeko au lieu ko ça ba discussion on a to zelongo ta jour mususu quand même we bemeno no bima bakunda mutu mutu keneno na kima au lieu biso na biso to bando ça ba discussion moko boy o e porter na we loroté na ba discussion o likambo zate ba lele na stade ba tie na imika ba tie esika wa ba tie na martu déjà kufi le problème est et bemba dadi e bima bakunda no ner o esenga ki ye ba lela ye ba ke kokunde c'est tout dodo. Mais l'année que va commander ba boy umika et puis président Lombe à le bac en bien eza comme un prévu ce qui est un imprévu on a ni ba rotia on a ba nani na umika mais le coup pour le moment vu non saleté on faut batia on a umika donc on le bani non umika ça bien ça passe pas la bibembe umika balela ba te belé on balela ba kiro balela ba te belé ba kiro balela bango wana pas route ba kiro bibembe mususu ba colonel mususu balela bona umika eza place maison non munene eza parce que vous en facilité muto uti wapi boye aza facilité pour ça pembe na victoire wana so na kanda wana muto ko uta boye aza na maman na référence et plutôt que tu sais comment même musu muto ko yeba te za wapi zo nyusi wapi na imika na okende cimetière za facilité na ba uta mort ke ba ya eza na facilité za mabete na imika mais quelque part bande ko un peu ba na raison imika biso to yebe sika ba ndumba ba vandaka et sika ba shege est-ce que dadia za ki shege to dadia dikamba za ki ndumba pour que exposer kuna est-ce que salle to ba tonga ba salle na bango to ba cha esika ba pour no ko exposer bo ba to ba bundaka catch wana c'est bon ba za ba kuluna non eza bongo te za salle de sport eza salle de nini ba et comme ebembe ba comme bunda ba catch et comme mo belé kuna est-ce que bandumba colossal imika na tabenga bandumba boyo hotel maboko tsambongo yo beza sika bango moko bandumba ba pona esika mso ko telema eza awa na imika yebisa ngai eza question te ke o dadia zalaki muto bandumba o bien dadia ki shege non eza shege za partout na monde shege za partout eza te ke sika kaka oh non bon victoire ska to za ba transport ba shege ba tonda o to ya rapport ani mais ba veba longo la victoire ba memi victoire comme so wapi ngona to kendaka po imika kaka o imika bandumba partout ndumba zali partout ba bordel bazali eza kete quelqu'un mo ya matango pesika imika onde imika zelo mo boye et bongi pona dadité pourquoi on a comment comme tout ça au niveau n'était niveau mutu zande nini na mutu akufia na posa bokunda au lieu vanda na malili wana et comment au niveau n'était est-ce que bembeza pour ça niveau te ou bien bembeza pour ça bobimisa bo lele no ner bokunda c'est tout. Voilà le ba comédien ba comme la plus niveau Gabriel Alia le niveau ya dadi brokunde le ko la société atali niveau dadi ba place bazo ponela ba tie bembe na ye za ba place qualité dadi te yo qualité ngozala nini niveau ngopezala non nini d'abord ngana yebe kalizaki ba niveau de tida mutu no benga niveau ya le biso niveau communication le kina télé momo comme niveau ba tunya so tout non niveau ngozala ni parce que biso to zeska morto tangi classe to débrouillera français o akindara Dubai o akindara poto atambola makolo o ya tambola na c'est pas que ça tellement mutuka comme niveau bana sama kolo wa niveau mona bangote parce que o matisa mutuka suka ngo loko kitana se suka ngo ko ni tamabele siko niveau mote nini ezo kenda poto tombo kotambo so na avion suka nango
okita mabele zo bazio na mutuka mabele wana koniata wana oye aéroport wana eza déjà niveau C siko yebisanga niveau oza nini eza place balela ke bembe na mitso to mposa ba débat wana te ma chérie na mitso to na posa ebemba dadi ebima bakunda ye histoire esili tokomi kotali na ba œuvre na ya salaki totali mo nzonzi mo beto raisonner dadi et pourtant mutu so ebembeza de na morgue ebezala bato azamite ma moto musu ba omona na famille parce que baza ko to ba bimi c'est pas Gabriel obi bozo wela ko bimi c'est Gabi bembene avant boendenge nini ya dadi po ni bozo wela ko bimi c'est bembene avant donc bango balingi ba ebembe vanda nani balela nani ndeko na ba non et pourtant pas ceci la mbala moko so makoke ebi ya so mutana makoki na ebembe umela na ngote ebembe ko bima nango mutakufi samedi msusu jeudi msusu bembe bimi vendredi bakie kunda bato abosa na bon histoire esili mutu na mutu akomosa place na po entre bango moko au lieu ba pièce na bon peso le kate wana quand même peso kangina bango marché non mais bon so la ça dit 2 mois ebisanga 2 mois bo tourner te pour oyo tourner pièce asika et comme ka polémique muninga za morgue yo le ko tourner pièce muninga za morgue donc ba chaîne ba le ka ba futela ngombongo elle soit futa ngo par mois kaka siko ebisanga msu na mombo ko tisino te mbetema bo sina déjà contrat faut futa mbongo na bango bon ngani miso ba posa ebembe bima ba kunda dadi après ba musu bana ba activité yo sala activité ça te kama tanga dadi ba vendre sika moko non faut mo snepe atelema bana ne pe banda ba kende classe bango pe ba sala ka banda ko sala pour moi na ke classe ndeni papa za morgue au monde que moi na pas rater ba examen bana ba vendre ba examen so ba za ba 6e comité tena faible il faut matange bima ba kunda ye muto zongela makambo na marche voilà beaucoup merci ma vie Kosi ah oh là là merci Harit Ndarabu Harit Ndarabu la maman de nani wana kuna bébé na biso moko la maman de Mila Harit Ndarabu la maman de Mira Bambotni Sikozali merci aussi à maître Joël Bendelo Bambote na yo na kacha bandal wana balobi bana bandal mais bandal on nenge tonda na bambula te bité c'est to bandal c'est Paris ou bien bandal c'est Makala ou bien c'est Selembao parce que position bandal c'est bana souci bandal mayo c'est tonda na bandal hey atabisi na lemba boete pardon tout que la solution voilà tout ça que la ma vie aussi tout bétonnement les solo ya ba comédien kaka tout ça na point wana le tout comme monde ba comédien ba kumara soki mutu abeli membre moko na bango soki abeli il faut balele pas maman livre membre moko na bango soki akufi il faut balele pas maman livre bango mo bako ko s'organiser te bazara na caisse moko oye bombela bango ke o mutu azobela babimisa na ta 1 franc mutu akufi bango babimisa 1 franc et au lieu ba kinda kolela ka pas ya bato non nga pa ngai entre ba comédien bazana ba organisation entre bango moko pourquoi et c'était cas eloko balobaka mutu mutu va sunga bino au moins le lobby so comment so toza ba bantu donc voyez pas programme mutu na d'être exemple pas Dorcas c'est non seulement kamuna kende poto Dorcas surtout na ngelo liboso ozana nini ozana combien ponga na ido na combien na passeport te bala mona ça Dorcas na pour 5 poto oza combien na maboko o mobima na na ngo ka $100 yebisanga pas même bon passeport parce que Dorcas so edenga na nini donc ezate que so beaucoup felika lelo boleki na TV maman Olive biso to kufeli et subino le maman Olive biso to kufeli non yela maman Olive projet et aussi bozana manzoto makasi bozana envie balobaka balakisa mutu ko luka neke bakisa mutu ko senga parce que on peso chaque jour na olemba mais so la kisinga ne balukaka nebi ke non e ko lona et donc c'est le bois quand di bangate ma vie comme super la ta pantalon yaka na plateau vendre ko pone pas sa mutu kezala ka le lot ozate nebi ke donc ça na ko benga ta chadra ke créer ngate lo mode discorrect na sa ta liboso ya Congo température na pesa ta makamunanga et futanga oui c'est ça boye la maman livre yela maman livre ba projet yela maman vidéo maman livre biso ba comédien tout ça na posa aussi la biso loko boye to chita président moko o elande la kango et des biso to sa sorti sur le toza li le revoit j'aime ça kamoro esengité yebisanga c'est pas dire qu'on ne vend qu'est-ce que pas kunda ka bibembe non makambo ça les ebele na mboko c'est comme si on lieu bango ba la maman Olive projet moko que maman non au moni ka biso comédien au lieu to le pas na yo vaut mieux kutu c'est la biso ta stade moko boy c'est la biso ta mo le moko boy OK comédien vend dit to ba que oh maman c'est la biso ko la
biso mbongo muto abeyi tokeka kozwa kuna muto akufi tokeka kozwa kasi yo makambo yo toloba yango yo te olie koya kolela pa mutu bino boya kolela en plus boya kolela kata malade ekomi grave obieza matanga mama Olive aza pona matanga te aza te pona mutu abeli non yela mama Olive projet mama Olive na moni likambo eza boye mama moni ndenge nini ah ok bana nga boza na raison président to tata président Lombe aza ta wana uniquement pona bino alandela bino soki papa Lombe abebisi wana nde bozongeli nga na intervenir na bengi c'est ça et pour tes akate okangami lelo mama Olive était la biso likambo non ça n'a pas de sens to idanete yo e comme ça soka ba faillite bike ata na bambongo nanga na ozolena kote mo ata na kote sina ngate mama Olive ozwela nga sal mama Olive oketiki nga biloko mama Olive okesala bo oso to tongo zaki makasi o luko wa battre pour na famille na yo o bunda pour na bana na yo o bunda pour na avenir no obongisi yango te obiki so na kufi nanga mama Olive ozwela nga charge azana pour na bato théâtre te azap mama pour ya bato nyoso to azap mama pour bato nyoso za ba projet na yo oza ba idée na yo oye o solliciter ye parce que oya bango elinga comment dire prevention na bango na keta na ba anglais wana comme ça le privé quand il va théâtre non c'est pas du sens c'est ça bon côté ma belle voilà ils ont un sens que comme sa maman Olive comment le quoi privé na bino donc bino ni ba comédien beaucoup mal ba un mot dur et pas maman Olive et ça bon côté au lieu de se organiser le quoi la biso ba journaliste biso ba chroniqueur il y a internet na ba chroniqueur il y a ba chroniqueur il y a internet toute l'organisation biso na matanga de konabiso Evelyne Camo Lopez vraiment. Félicitations d'abord à Joey Bagato, Charlie Prince, Virginie Manganga, Carlos Moujangi, les respects de la presse. Vraiment, lobby na réunion, tout ça, qui est vraiment la bande de Konabiso. Oh, bah, ça rappelle la besoin de Biso, ça rappelle la souci, na Biso, bah, t'en paye à YouTube, bah, quoi. Donc, bah, payer Biso, important, ça, to Lukara. Vraiment, il faudrait qu'il Biso, Biso, Koutou. To les Léveline, to les pas Moutouté. To senge pas Moutouté. Biso, moro, bah, journaliste, na ba mbongo, na Biso, moko. Tozo tia mukie yango to le Léveline pourquoi pas bon salat na ba idée wana neti dadi akufi be bango moko temsu Gabriel autant ebatata autant intel autant ma autant bale babimisa corps yende ko na bango to bale lande ko na bango il faut kara basinga kara ba aide non bazana na bango pété bazana bango na ba compte le problème c'est zalaka nini ki bolingwa ngo ba bolingwa mususu biso ba chroniqueuse biso tato sa banalise to kosa na msu na mbebo bon ça faut du cœur na courage msu ekweli dorcas na sa moi fast stop ça dorcas se sont msu pona bango msu za nango bongo te bon mona kara so mbe bimisa na mbongo na ngaba kasonde na bongi photo ke ka kolelisa pa mutu po au moins na matanga wana mona pe ba tapage ça la mawana au moins na pe ba tapage ba soma bilamba ba soma ba plante ba sala boye wana bazangi na bango te bazana bango nango nga le problème na ngai bazala nango ou pas nga le problème na ngai to ba ok ba kendaka pa mama Olive ba kendaka na babiloko moko boye ba ila mutu projet ba ila mutu idée oy koki ko sunga entre quoi au moment Denise senga ba oui oy ko sunga entre na bango na ba biso pe oyo to tikali pe oyo e ko bando te biso na ba génération pe oyo ko mais pour bazo bima na génération e ko bima wana e te biso e zata idée mo notre landaki ah non maman tout ça poser loko boto na poser loko boto poser loko boy mais loko ne senga biso on to comme ça ah ça va tout s'organiser maman au lieu nous a mutabeli biso mona bambo na biso to ko faciliter to moi visa to sombi moi billet mutakepe ko soin so mona zo simba te to yesu ko senga intervention ça c'est normal bon attends le possible 200 000 et si là attends possible 18 000 et si là bon eza sorti entrée zate sorti faisait la entrée bon ena mutu msusu wa repese $100 a bandi na $100 a organiser na $100 comme il paye aussi quelqu'un va comment au moins peine mutu apesa ke ça est bien to boyele sous 200 et ça normal alingi balaxe ko luka exacte que l'accès bo pesa nga pona lia poso pesa $100 bo lia mais ceux qui na projet mo $100 nanga na somba ta ba fantaisie na cette boso le pont na teka l'autongo teka ba fantaisie pesa sous goût yo somba sous crayon et pesa sous goût yo somba sous brillant tu vois bon on des avantages bon on des habillés au lieu le ke bo sengi le boke po ya batu ba kufa na bango kaka ba obela kaka maladie ya kufeya aussi le tezaka boya to sa sorti to waka lo moko baloba toza corrompre tozo baluka to so sorti comment parce que ba pesa bino ata ba pesa bino boke bo traiter et si mi soute bozongeli su mutu bo mona bino no pe banani. Voilà ma vie aussi Baromon Abino Banani. Un grand merci à Pascal Chioka. Pascal Chioka depuis quelque part à Bambotenayo. Merci aussi à Guilhem Paka. Le but on a mon tonton, c'est comme le papa Bovic et Mas on a 4 Suisse na Lausanne. Bana Lausanne bientôt maman Miliabel sera là.
bozala wana ebele le 14 mars pour na koyemba mama Miliabel wana na Lausanne boya ebele balobi kuna bakombata bazala te kuna bana malamu bana bakola na bagombe bana batanga ebele bazala na Lausanne wana parce que mboka moko kitoko oyo bata malonga bazala kuna désordre ezala te vraiment boya ebele papa sepeli sa mama le 14 mars wana na Lausanne boya ebele na kata Suisse ko yo kabanzi mama Miliabel biso nyo sote bika embara bien abinisa monde asepeli sa bato ebele boya vraiment ebele ko yo kaye rozala bien merci aussi à Lausanne c'est grand juif na kati ya Lausanne surtout ye vraiment rozala wana pour la mama Miliabel voilà tout ce qu'on a ma vie aussi to ena likamuka ko tali ba comédien tout monde qui occupe moro ba comédien ya groupe Simba oyo wapi bakina ko visiter mama Denise mais confusion moro sali wana mama Denise a pesa ki bango $15,000 bango ba mila secret équipe oyo kenda kotala ye ba tia carburant ba mila secret mais le komi $15,000 wana ba misusu ba interpréteur ke ba pesa ki pour na matanga dadi non ke pour ba mila secret non neti pour na ngai tokende kuna te Dorcas ngano bato bazale kuna exemple pese bonbon $15,000 ba mela sucré eze bango po mama Denise sika za bika dadi akufi non bika dadi akufi faut que mon famille dadi faut atina pe délégation na ba kende pas famille dadi bongo zaki oya bango ba kende msunde ba kende kuna ba kende mambo matanga to ba silisi na sinde ba lobakaka ndaka mu condition obime ro okoti na ndaka mu condition ro obima bongo te apesi bango mo esenga ki ya bango ba futa transport et de bango na ba carburant na ba sucré na bango mabeza wapi mama na ngai beza wapi elle quand on vend boto moni mère vet karaboé donc il rendrait vite que talaye charta kem soit maladie mais va sabi OK ça va d'accord na yo OK non les capable achat bon autrement 300 au bon mais la sucré voilà et dépendre na biso so to rozo ngela sous Shadrach to ebisa to uti pa mama zwa non oyo aussi mana liboko aider yo chata ba crédit o benga ta batu misusu wana ze chate wana ze biso makolo mutekendaki ezo dépendre na biso nde so to rozo ngela sous Shadrach tu vois et ça bongo mais bango bazongi la famille te eza bango siko baningo bakenda kite wana bakoma interpréteur na ndenge ke mbongo wana bapetaki famille pourquoi pas wana eza jalousie boso bakenda ki baninga babete loko wana te boso basangisa bango nyonso bakota mutuka bakende baninga batika nani nga kende te nani nga kende te tous les comédiens sont linga kende c'est pas dit que nga pona ba comédien o ba yebani non eza oyo bazalaki na invitation wana o bazalaki na rendez-vous tout le monde qui papa Bordeaux tout le monde qui Lombe, tout le monde qui Tito, tout le monde qui Pécha, tout le monde qui belé wana. C'est logique. Oh bazo que c'est bango. Mais attends ba on surtout ba kita 20 on attend mi balé ba kende. Po boye ba 15 mais c'est moi beti di solo. Poso ba beti di solo te bonga ba montant ndeni. Ba ti kona ça qui mutema mabe. Poso ba beti di solo te po tongo ba ke nga lokona fanza Dorcas so kabelinga. Muto ye ba ndeni so nga mona lobi montant te. Si boye bakeza 15,000 c'est qui ba niga ba betele bino lisolo donc ende kuna ba pesi 15,000 to mela sucre a lobby soit akobenga obe soit roya woni zombongo na bango akabeli bango bimisi bia yete ke pesi bozo mbongo oyo bokende na ngona matanga na kabeli bango ezo mbongo na bango ezo ba pouvoir na boye ba sucre na bango na makolo na bango ba transport na bango woni ze bango woni ze yete ke oh faut que ne bokende na famille ke tika 10,000 5,000 bokabola soit bokende na famille tika 5,000 10,000 bokabola no weze kimbongo na bonde bazaki wana bakabola kinde bazaki ki wana senge kane bakabola nde zalaki wana après ba beti na bango lisolo ba ebike soit ba na rendez-vous lisusu ba bengi si bango il faut ba ken pour matanga no ebimité non to kunzi mutu te ebembeza kana mort ti le coup de programme et pesamité ba benga ki réunion mardi parce que tu le cas mais réunion zalaki annulé ba ba ki réunion ezate to ebité ce qui réunion aux sous camp to rokende bon mona ba image ba bonino surtout ya Congo température maman Rosette Rosape ba image à partir ya Allemagne wana romonango voilà mauvais aussi tout côté moi na makambo etali concert à Fali Poupa tout monde Fali Poupa se produire na hôtel Arena na Paris na Bexi le 28 février au donc tu es bien que Bexi on les a salle munene et là vraiment ici qu'on bat tout bakotara mais chose grave koyoka pour bien notre comment la poto tu dois comprendre mais qu'on vérifie parce que tout ça ba journaliste tout ça pour nous informer ba tout dès tu vérifier ba si biso que ba lobi salle wana et za kaka na porte moko si quoi deux portes wana entrer dans sortie deux portes wana ils ont na salle wana est-ce que na niveau ba combattant wana ba kuya et puis bateau bakoya na concert est-ce que bakokuta ba combattant ba roti que la Fali pour pas espace à se produire à bêta concert na
pourquoi pas maman na dodo pourquoi pas pour fallait pe na tala ki ba analyse de mususu na Instagram na moi ki na ba quelques combattants mususu ba ndeko yokana na bango mususu ba sa pe ba pub mususu pe ba tamu na bango ba beta ka maswa le 28 on ezala ndenge kozala pono esala mité na ezaka deux portes entrer na sortir nga pona ngai vraiment na ebitelo ba izaka passe yo ba loba ba roza 10 yo zaka yo mo ba yokela na ndeni faut ba yokela 9 mo ne ba yokela te ba combattant ba tika fali abeta concert wana ba tika zaka fier na biso bon ba combattant na ba belge te ba français te ba congolais ba ka bandeko na biso ba tikela abeta concert wana ba tikela ye moto na PDG sila nango to changer PDG pe makambo mususu to koma pe na bato mususu MSO ba ba linga ki parce président la za ndeko na ba pe ka combattant to sanga pe président oui to changer président formé bateau bazo dans biso te mama le côté za le kana RDC awa to changer président mais yebisa banda to changer président toi dollar est combien non $3 17 000 francs hein? Et avancé au Bekiti ah maman wana non avancé $3 et avancé toi qui non et avancé si comme bon bongi nani peut-être ba combattant on peut bazana ba on a ba raison non ba classe au fait déjà et là on est sauté avec le temps moi ça tchaka maman tchaka mobala tchaka zemi koti un mo consti 9 mois moi na botami na un mois na bimi a koti 3 mois bimi libanda na 3 mois na bimi libanda après moi ne sengi abanguluma to moi na nguluma ke senga sana kota maternelle alors moi na maternelle ça koti primaire alors moi la primaire à mati CEO à mati so comme des humanités après qui université to pesa eton et ça makambo ton et là au moins lo quoi et là so to ça ya et ça passe ko indiquer le quoi ko RDCO ya yo comme ça mutu surtout na morale ya tika mutu so mata mutu comme c'est papa vende bien mais sinon nyama yo maman na tuko mona ah yo msa tout fina le mutu so nzala na ina ndaku akiti so na kata mutu ka parce que yebisa ba jara batabo so ba 90 mais rien ne change dans beaucoup non ngapa na changer mafuta te banda osombo ba 2500 mafuta komi na ba 6000 non ngapa na moni loko ezo changer ngapa na ba classe ba nezo fele nga na kuta na nga mote il faut que raté de primaire à 6e non de primaire à 6e primaire ya yebisa ngai so ba parents abana msu misatu bomba na ba primaire mo mbongo wana abombi na azotangisa bana ofele mbongo na ko so organizango akosumba ta catch et ko mokotsa mbongo boti su mbongo so misu lopangu c'est ça ngapa na nga mboka ezo changer en plus éco changer naza sûr éco changer éco ma bien attends comme local la sobe bachate faut bien me dire to kokante surtout ça bantou nous sommes des bantous surtout mange franc congolais kuna baliaka ba euro baliaka ba dollar baliaka boy biso to lia franc congolais to comparer biso na bangote mayelo bon bazana ngam surtout za na ngote mais avec le temps papa na biso azalaka trop bango na bike mboka au RDC ma chérie ata dollar e mate kita to lia kaka dollar e mate kita to batake ba potondeni bake na $17 non bake ba conseil ba te bele ba ke balanda concert afali ba ke na $17 ba ke ndeni mboka changer dollar nde otambusa mboka te biso to otambusa mboka voilà bandiko vous comprenez ça bongo na ma vie ko si salon matonge chez Nadia na kata minus bongo oh nyo ça a besoin de la perruque on a été la perruque yo wa polinga pe wa faire le perruque à qualité et bien le quoi ya Dorcas donc salon matonge chez Nadia na kata minus zona heureusement merci à Yolande Dikando mizunda ka mwana poto tango bingilinga to mokonza coordonnera batutu ya poto ya bana ngiringir donc mizunda rabambote na wesi kozali voilà tout ce qui n'a ma vie aussi au lobby bien mais au monde tous les musiciens va soutenir Fali to monina ya Ferrego là Marc Aouz pe lobby to za besoin concert izonga yeto ba beta fungo ya wesa na pe ma BPT wana za le lobby Marc Aouz komuna na ba oba yokana na ba Fali te ba onyo so ba soutenir Fali no ba soutenir parce que Mobutu nzamba sunga abuka selo kawana abuka babiloko wana balake loso fali ya beti les avantages tonto faire akobeta wata kobeta oya kobeta donc on comprend que pesa makambu ba robino wana ba royabe boluka ba beta ba concert on comprend que pesa makambu efungola mo makambu fabu grâce ka beta concert ezonyo su ba viena biso papa chéri donc et ça la ka makambu donc pesa ka makambu eza bana mitu na mambo ba rankine te ba rankine ba bombo na mute
mission to soutenir mutu à avancer na projet na comme son tina suka so to aussi ça ranki to son la ranki le 29 et le 1er plutôt to son la ranki le 1er mars mais to tika non nous na février mito bato zaka morola bato zaka nzamba sunga nani one betama berso ne betama pesa makambo e fongola ba porte poso e bete fongola ba porte na ebisio mama babiso ezaka invitation tia. Ok. On est aussi là, ah ouais, nzamba sunga, netinga manaza. Donc, nous soutenir vraiment du cap à 100%. Nzamba sunga vraiment concernant betama, et pesa makambu, et pesa vie. Et pesa vraiment quoi, nzamba sunga vraiment le connaît kende liboso, to sangane belé, to soutenir moi na biso ya mboka. On a mis ça mama belé. Na mis ça vraiment mal comme code du quoi Willy Mouchen vraiment. Na mis ça comme 00 vraiment. Donc 00223 243. Donc na mis ça mama bongo, to sungaye, abeta concert on est pesa makambu ça ka bien pour na biso fier na. Voilà, merci beaucoup à Brandon les Mangola. Brand Mangoya. Oh, Brand Mangola. Bah, gros bisous, bah, motena yo là. Après, on a bon tout nos balles, on a balade. On a tout quelque musique à te. Chada discorette, ma vie aussi est là. Tous abonnés, on a ma vie aussi. Ma vie aussi. Moi, les solos, notre sœur Evelyne. Oh, ouais, puis bah, tu vas comme ici, ouais, Evelyne, et comme ici, j'ai à Morcurie dans Bango. Moutounes, Rolina, fini, Evelyne, fini, Kendumba. Est-ce que Moutou sera Koufa, bah, tu vas en respect, bah, morte? Na biso na ba congolais na biso na habité so muta kufie comme le quoi problème ndeti na solo de conseil Evelyne donc wa linga ki mobala mutu ya wana basali e bongo boy na boye na linga mbala mutu te na linga mobala mutu te pour moi si mobala itonga ya ka reprocher moi si to e ba te ki aza mobala mutu au moins ba la ki salopete ba le ba la ta ba so ba lopete wana te minge comment asa abala na ete asa mutu c'est pas de que mutu soit koda simi mbongo il faut zakana moi si na ndako non akokuta moi ce comportement simbi na ngote ba boti mwana mais asani na moi si musu akutana ndeko moi si et sengi soit azala na yo be soit abala e to respecter mort to respecter vraiment ba wei to pesa ba wei respect na bango na mitu azate ba discussion ba débat wana bote ende ba biso bo benga ba biso bo pesa biso ne ba conseil mama au monde au lieu bo kendo ko finga na ba commentaire au lieu bo nda ko finga bo le kana bo ko finga na bo le kapa na biso we bisaka ne ba biso ma chérie au monde comme nende ko dicter comme la yo mais quand ko changer c'est pas de qui ata ofingi au yo kana été ata ofingi au mono te ata critiquer benge ba komboni so mama ouais ça les a vu na ye eza na époque na ye nzamba sungi molimo ne pe mana kimia to tika ko finga so linga mobala mutu ya yebekite abanda ko wanga na kabota te azara na mwana te siko mwana 5 biminde est-ce que na TV to le cabo est-ce que to le capo to beta ba vie privée na biso c'est ça les problèmes est-ce que to le capo to beta masole tangi na biso ouais ça musala mtu so musala ko beta mamne nyonso tout c'est pas que ngana yena musala tinga dor kasi ngana ye juste na saka makamnanga yo bando poser nga question ma fi comment mobile nunani est-ce que c'est important tango na Congo température comme mobile nanga été on ni ne batso ni ne sala ni c'est important tenga tunanga makamnanga parler sur vie nanga yi to soka o mambati ya musala na ya mimi musicien na commissaire sili soka bote za makamneza personnel za vie privée na ye abota tika mo atiki mo ne ya 5 ans moi si ya mo atiki mo ne ya 5 ans aza mobulu te azala ndumba te alinga mobala bato po mobala lingi ya bato na moso abomi ebongo soki obongo ba oloba mobala na pa otika ne peka na mosa olinga pe su mususu oboma pe su mususu otika pe su mususu na te finalement obando tamo na makila bato tisuka bato bosa tubel comme makila yo to makila mo boza conseil bomi mutu pona mobali vraiment na bomana ka ndeko na pona mobali pourquoi soit mobile mona ki makamisa ki elengite nga préféré Evelyne tanto za ngi kitoko te mama kitoko kutu te mama ba kitoko ndem te bomma kambu otala omonika moi si kitoko moi si mbinga comme ça na zo na vanda mso mona kitoko wana mibale batala kitoko akati kitoko akati ko longwa bilambati otala comportement na yo oza susudit mibale la mso za bana na ye oyo kuta papa na baneza harmonie papa so tumsala kana mo chasser yo ye chasser zo ya susute ozo ye okwesi makambe belé ye bisangai papa tango ta papa tala boyete kelelo so azate bana na ba fazer to mona na balabala bana ba koma bongo a préférer linga moti moro boye o ata zato za na souci ya bana na ye ata linga lokola yete mbaza souci na bango quand même kitoko sala lelo tem to za kitoko zo tiré boy mais katsu neza mabe oyebi ko lambate oza propreté oza comportement malamu te oyebi ta kotana mbetu te bita ko skola ba sanité oyebi ta ko repasser blanc mobalité c'est comme moi ça bon ba balo ba choka na ndapoza mula imbinga non
Voilà, bandeko botika ko salir kombo ya Evelyne Kamo Lopez, c'était notre sœur. Même babi mutunyo ça sera parfaitité, hein, tout le rappel vérité. Mutunyo ça sera ba défaut na ye, azapi na ba qualité na ye. Evelyne sur azaki mabe envers yo, c'est pas dire qu'azaki mabe na batunyo ça. Peut-être pas na Evelyne na mona Evelyne mabe na mona film moro bien. Donc atika osanga mabete peut-être pas na Evelyne a encore ba respect belé au moins un moment encore ça c'est pour kota makamuna kota vie privée na ye yo senga manqué yo on dit ba biso to finga na biso batute to maka na biso batute na kota na vie privée na ote na ba vie privée na non non sili kana ngai soit to kota vie privée na manqué yo non sili kila o parce que 5 minutes mutazaki vivant qui guerre bosala ni te dodo mutazaki vivre bosala qui guerre te akufi au moins que bosa guerre ne est-ce que bosala guerre na ba kene nécropole qui ko finga batunya surtout kene kinkole kene osala guerre na batunya surtout te ba kufa no komisa ba ninga bo kene ba boke ba nsele kuna boke kuna bo sa ba guerre botika ba biloko wana eza bien te oleka na commentaire azui alinga mobala batu yesi ko zo linga mobala batu te o yo zo vanda ne kuna za mbali nawo abala ki omoseka obe okutaki na okutaki esa bimana mutute niko kuti mabala sali vino pour sali vino bokutani bongo passer na bato ba souffrant na ye mo so abandonné otangise ba abokelo malade omoni comme so mobali alati mo jean aza mo téléphone bien mutuka bien oyo dondo ko mobeta to mobali et puis malade bato walo bakeba bokele Evelyne malade mbasu mbasu banyataka ngola d'abord na informer bato bozolanda biso mbasu banyataka ngo na balabala et alors ba venir mususu ezara basalisa mbasu pas mutu moko azawana et puis asalisi mutu wana zi mai abwaki na balabala ole boko na terrasse kula abwaki na balabala de baba na abwaki yango yo oyeba te oye konyata ifika konyati ekangi yo ezuyo ozala ke oyeba kilika mbuti ifika ko bwaki mai mani onyati kaka mai wana mbasa ezuyo ezati ke mbasu kaka ifo eba kaka likambu po ezo yo te o ba bisoki mbaso dara fo ba seke ba to ba bela ba zo ba ma yaki so ba makambute na za tante nanga moko boye ba bwa kele malade na bisio so moni onzima te azano na kamba mutu te po ni to bo salisa ye aniata ngo ya roniata ye bisana miso no salisa bo so ba salisa ke bien tenge bemé la liwa c'est pas une question ba kelo malade maka so ko kufa ye bilikambu no toto matana mitu ka ba accident e sala ma wala seke to ye ba keto ke kufa et accident au salama na rompo nga bawana est-ce que batu ba mateki kuna ti ba ke ba prier ba be ke ba okufa ba ba kité ndito ba ezaka mukolo na bango bezaka nzamba lingi bezaka tana bango même il vient avec qui tona bon comme il a que comment son nzamba linga kité alinga bando konda so konda kaka ba zonvi oyebi nzambe so nde bon ba loba wana mutu mabeso nzamba bo mabatu mabeno kito ebi olinga tiko bele comme une million nzamba ko million na seconde pour ba ninga ba exemplaire à témoigner pas na yo ba comprendre que le comme hôtel ça batu nzambe ba telo no zaki na munene ba keno na muke ba teli ne temps au komi muta comment zo conseil so na comment ensemble ba pona ndeko nanga songolo mpakala so lo na yeba nzambe pona ndeko nanga so na tala vie oya mene nzambe ko emilie mutu tina suka nzambe wana il suffit kaka o comprendre que ngana za tata na yo likolo na se salama na liloba na ngai batika ba biloko wana ba respecter na nenga kufi so zaki ne rancune s'il te plaît et mo way bazana ne rancune te mo way aswa na kate mo way abundaka te pardon vraiment to bondeli bino eza ba commentaire botika kofinga bino boza so ba pesi conseil boleki aye paso la kisanini tala ye ngasa ngala posa na wana te ato finginga na koma na ngayo te koma nunga te olekinga kitoko olekinga na bambongo olekinga mituka olekinga ba nini emsunga de koka na moi respect na dignité emsu valeur no rôle lekena finga ote yango na nga lekeli voilà ma vie aussi awo kakaya le baratel ma be chada tiscore 2 minutes ça va todo kende OK to mbi da koshite. D'accord, voilà, tout bête moi mukeli solo ya Ken Piana. Oh, puis vraiment merci à Ken Piana Pito Pale. Vraiment on manque. Soit que il faut te la vérité. Balobi batina ba internet ba batina ba. Neki na penza mutna ya Ken. Vérité. Oui. Ah, Ken. Na mutna penza ya Ken pas Ken roya na leki ndenge nyoso do garçon moko social. Gago tukolo bate. Ya tamoni ba bate ata ya Karine bazana Karine rankine. Mukoma Ken donc ake Paris mais Karine ayota la Ken. Oh, baso la kitoko. Ken ko bazana ngo. Akakali no kandate. Ya mona ne ka internet na musala so abime sili nango. La caméra sur la télé libo ça quelle belle j'ai déjà visé ça dit merci à Soulé Kauka donc yo vraiment ko a jamais attendez papa moi a jamais vu Soulé Kauka vraiment to ebite to ba ko ba fleur andenge tenga ma ko kele mai ekola
akende a jamais vu penza na oyo sale pa ken piana ba jalo ken piana ba ko konda ti e ba konda ti na ti ken piana na Paris le 28 ken piana na Paris ba lobi ba nyonso ba vrai ya Dorcas Boloko ko bolinga nga ken piana ozala wana na Paris ozana parfum ozana comme ça donc comme ça na bon nango ya kena na Paris vient na ngai ni tête kosi Serge Kadio Star Play penza ken piana na Paris Zambi bonga ma déjà au bon lenga biloko nyonso bombelaka nga wana ken piana ozo ya wana européen yango pa pito pale na nga aromemela nga ndenge esengeli donc mingi rolobeza te ma vie que nous sommes arrivés à la fin conseil na banduku nyonso balandi et puis mot de la fin beauté conseil na bande ko balandi ngai et surtout mingi eza na makambo ya matanga ya dadi bande ko to kende ko lela ezala mama Olive ezala mama Denise balakisa biso ko luka to yela bango ba projet to yela ba idée o eza na mutu na biso mama eto za na idée ya boye olie to kebo apesi mbo mo belobe bundisi bato olie ke pesi mbo mbongo ne mteso sala bato boye bokene na projet basunga bino ba idée bino bo progresser na ba projet na bino ata sal moko boye ezaka bien pona biso to zaka fier na bino bo zaka fier na biso bo sekisaka biso to landaka bino donc bo sala biso ba bien loso déjà to zanga moko lo to zangi moko lobi to zangi moko ezaka mabe pona biso to linga te to perdre des gens pour lulu tala ka papa bio lolo sous to zangi papa bio eza passe pour la biso papa bio vraiment sinziki tumbira zo sinziki tumbira wala zo itapi rouge tala vraiment ko zanga edadi eza passe to linga sute lobi to ka sous surprise mo o nani bo so ekufi non yango yo basa na bonne santé basa makasi nzamba sunga boye na ba projet boye na ba idée pa mama Denise boye na idée pa mama Olive a aider bino bo progresser on na ngena lo baka yango wana na bande ko nyonso to boso finge Evelyne kamo leta mama lopango s'il te plaît bo respecter mon kufi bo respecter mon weya zana vivante azana ya kokufa nzamba sunga to bimise bembe to kunda na kimia makambo le ka bien on na ngena lo baka wana venir salon mobala bakike belé o wapi aye kaka sikoyo Salomon Bibert bambongo na mabanga fo pesa donc na ko boka kayo mokili akoyo kakayo solo la rappel na mo bambongo sala bien bongo te ma vie ça bongo ma belle ile ka grande sœur na moi na Belgique 0032 donc est-ce que vous avez un gros bisou tanya mina fallait ni keta moi ça me pousser maluka pinga maman chérie puis tout tumba prêtre na ndenge na ye Deborah Tumba Ornella Kabedika Zadi c'est comme moza ba gros bisous à eux yango wana voilà le ko pesa numéro no ti bocho numéro no na suka wana ba ko afficher yango donc bande ko moza Chala discaré tout à poigny. Oh, il y a un problème dans ma vie aussi. Elle force ma copine chérie, je l'aime beaucoup. Tu as ndenge moko et tout temps pour le battu balinga biso mingi tala kaka ba lobi basa mbinga basa minene donc biso tout ndenge moko. Merci aussi à Doms Olimba ou les autres assister biso na émission lelo. Merci à papa Bovik Maswa, merci à Lambert Kouka de Paris, merci à papa José Chacha, merci à Lanza c'est grand duc, merci à Philippe Otuna de prix Suisse na Lausanne wana, merci à Richie Kapinda R9 Christian Benabe mon ami Christian Benabe grande puissance na kata Lausanne wana, merci à Yawili Moucheni le code mondial, mon papa, merci à mon papa aussi Bovik Maswa, merci à mon papa aussi Julbert Ndongala, mobala bata mama Rosie, papa ya Anaïs Ndongala bambo Tunisika Boza, merci à Chantal Kadisco arrête, merci à Merci Mbo qui est là, de Mboyo devant moi, merci à Rita Ndarabou, merci à tout le monde, abonnez tout, il y a Congo Température. Na Rabino Mini, s'il vous plaît, vous désabonnez, même si l'émission est qui m'a beau bengaka, vous pouvez faire des remarques au lieu à Kofinga, au lieu à Kochola, benga numéro, n'a pas juste affiché, on a fait sa remarque, n'a pas très respect, n'a respectera Moutouni, on s'en bat, oh, bah, binga to solarana, bah, déjà, bah, un bon témoignage pour Nanga. Oyo nyonso lingi a pesa remarque na numéro ezana oza pe na sujet na yo déranger olingi ma vie kosi aleka ato développer yango ngana ye numéro ezana benga orozwa biso ndengo sengeli merci à vous tokutani bongo à la prochaine bye mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu.
après avoir défilé na ba site pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika